papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais déci balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service. Bonjour, bonsoir na bamoure zinyoso ba mesana kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi yango to yebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la ka vraiment bien makasi ndenge na yebisaka bino biso to betaka masolo solo to betaka aubergine te masolo to betaka to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie là na bossa na kate ko pesa merci na bandeko bazo soutenir nga ndenge na bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vendenda kuna verchachi to bosani te ko pesa merci na porte parole na biso mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes là na moni mbala moko ya Bea Zakari tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati pa na manamboka ya Jolie musungai de longues jambes to bosani te ko pesa merci na viena Yves Djoboke garçon de luxe na kati Paris balobi via solaka plus que lisolo tozo kende bongo na Titi Gracia Bundesbank banque bamoure zinyonso Nebisaka bandeko bana posa kotinda mbongo na ngola bobenga PDG Guy Boza Mtunga na kati ya Irlande viena biso PDG Guy Boza Mtunga tinda kaka mbongo te azokanga ba container ba carton ezokende Angola benga PDG Guy Boza Mtunga na kati ya Irlande numéro ezepa na biso wana bandeko ya Irlande bana Bundes balobi shop eza moko na kati ya Frankfurt chez Emily Tunga petit c'est propre ya Guy Boza Mtunga ceux qui pon ngotinda maso na ngola mbongo mwa carton contactez Emily Tunga kende pe na shop somba biloko et ça la ka vraiment bien makasi to pesi merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes balobi tantine voisine to kenda rabongo na Willy Musheni le vrai code mboka balobi papa social baziwa pibili musheni code mondial bamoure nyonso mama Irene Ayakaboy si tozo beta maso tozo rappeler moi si moko ya kitoko na kati ya Londres Béatrice Lokilo motema ya vie na biso fils Lokilo tozo rappeler karaka a changé te azala kaka ye Béatrice Lokilo ou mais la respect na madame Béatrice Lokilo unique na jar na yo bamoure nyonso mama Irene Ayakaboy tango na yaka na masolo esalaka bien to meka ko partager to solo la ndenge bato mesala ko benga ko sala ba voice nzamba lola apambola kabino ndenge bozo s'abonner kole sumasi asala bino bolamu lisolo nazo beta eza vraiment mulaite eza lisolo ende komoka pesinga na pasi na motema pona kotalisa bandeko ba mama na bango batikela bango mapangu batikela bango bomengo ke toke batan eza mauvais ndenge na lobaka Jésus Christ revient bientôt ezala ka slogan mama Irene
Oui, maman bibiche mwanzambi. Et ou non, ezalaka slogan te bibiche de moi-même. Balobi e bete linezo bo mabango ba bana jiba bébé. Ngande maman e bete li promax wana de slogan ya maman Irène na kenda kabongo. Jésus-Christ revient bientôt moi na moto. Asoso ngana kapela kabana nzambi. Pourquoi na lobaka ngo mingi? Poto kanisa ka avant ya kosala mabe. Que moi na moto kozonga. Mabe nazo sala moto. Est-ce que na yebi qu'un jour tribunal nzambe kozala? Est-ce que si na pensé qu'après vie toza na vie mususu quelque part banga nzambe mokileza na sukate to meka ko solo la nde commence à pesi se même naza na problème na komi ko bossa na nzela nazo kende bis na kende pa na biso na kozwa lini mususu poza na poto mettre kotanga mboka te na komi traumatisé vraiment ba penser komi kolekanga mingi naza vraiment na ba problème ezotumbisa bo moyo nanga na uti ko perdre des petites sœurs nanga. Maman Irène, oh alandinga te, mais avant dernière, elle a fait kufa na Congo. Maman Irène, ba problème ezali, pesa conseil na ba famille. Tozo kende église, pourquoi tozo bongo la mité, mate tozo bongo la kaka makolo. Maman Irène, maman na biso a outi kufa kalate, papa kufa déjà kala. Papa banda kufa 12 ans, yango banda to perda papa. Mais maman tikala kazo bundana ki mukole, maman so outi kufa, il y a 3 ans passés. Maman Irène, banda maman na biso a kufa, famille na biso kota na ba problème. Ngana baleki nanga tokoma na ba problème tokabwana. Leki na biso avant dernier na mususu baboti biso 7 totikala côté nanga. 3 bakenda côté na bango tokabwana biso tokoma 4 mama irani problème si problème na famille. Et lo koni ezoleka leki na biso avant dernier tellement tolingaka epe mingi poza ga kombo pe ya mama. Ye mamne seleka na Afrique kuna tuka benga rabiso. Po ngana poto tozami bale. Abenga rabiso ya botela mambiso mbe toza ba ya na bango. Ya botela mambezo leka ndeka ba famille ezalaka. Maman Irène te ko apprendre pour les tu alandinga na sima abala libala esimba kati. Avanda na lupango na biso o ba mama batikela biso na papa. Aboti ba na emisatu nyonso wana na tata mususu po libala biso botara mi bale simbati alokwa na bana 5. Aboti ba na misatu kaka na kati ya lupango wana. Lokwa biso toza na poto mama Irène to ki parapet mamba lupango te. Ba potana rakuna mamba locataire bango na bango. Mama Irène metozo akaba rapport. Lek na biso landi biso komisa lopango lokwa lopango na yemoko. On dit papa botaka ka yemoko na mokili. Ba na nzambe bolanda. Mabote ezoganga. Ba famille mingi eza na ba problème. To meka kote ya na bisolo oyo. Pe to changer ba moyo na biso. Mama Irène ya okoma na tamoko. Petite sœur wa landinga. Mwana ne ya mobali. Aza déjà grand garçon se abalaza na bana mibale. Abandi ko tonganda kwa 2 chambres salon na lopango na biso mama na papa tikela biso. Leki na biso avant dernier l'obité yo ko tonganda kuna lopango o te parce que yoza koko. Est-ce que bozo landa bisolo bien? Yoza koko. Ozana droit ya ko tonganda kuna lopango na biso te za lopango na biso soki bo vanda kawa. Bozo bénéficier poza lopango ya koko na bino. Mais bozana droit ya ko tonga te makamba lopango nzamba lola biloko mokili. Mwana ya petit sœur na atonganda ka 2 chambres salon et bota problème bango na Kinshasa. Eza osora benga pesi rapport mama Irène tokoma fatigué ba swana ka babundaka. Et akosala ke petit sœur avant dernier abi ye pas otonga ku na lopango. Ah lopango ko bandaku ba porte combien boza na ba locataire ni balenda ka munene ezali. Yeso ki atongi oui lopango na tesa nanu ya mobimba. Mama Irène petit sœur bandi ko tonga. To pesa otonga ku selon explication na bango ndenge espace ezala ke senga ke petit sœur tonga kaka na mupanzi okoko na biso déjà atonga ki o mwana ya petit sœur wa landinga atonga ki déjà le panga koko na ye et bota ki polémique mais maman na zo par na ye atongi déjà boya ko buka atongi ngo na kontinanga be compréhension kaka ya famille petit sœur mandi ko tonga ndaku azui mire o esukisaki ndaku ya neve na biso atuti sengo na mire ne atongi ndaku lokola ekangama mama Irène esika problème ebandi yangwana koko wana mwana ya sœur na biso alandinga bien que ebika sala erreur atonganda kuna papa na biso na mama ya za koko mais aboteli petit c'est et compréhension beza na droit atonganda kwa tout amir na été mama Irène on dirait envoûtement ba koma na barando moko pas possible et komi faut ba buka ndaku ya petit c'est na bi vraiment mutsa bandi ya kotonga bientôt ngo d'abord buka pona ni ba swana ka mikolo nyonso ndaku ya petit c'est etikali komisile la te bolanda solo très bien ndeko za na problème na famille na lopango landa solo te yama ndeko apesi na lisolo apesi na pasi pe na mawa pona kosunga communauté bato bazotela kama pango na Kinshasa yango nzamba pesa makasi toni sombela biso moko pona bana na biso
epuis bana tokosombela tolakisa bango nzambe mpo lobi ntango tokozala te nzambe abatela bango mokili eza na baréalité. Mama Irene petit sœur abande assis kotonga ndako te abandi kobela. Maladi petit sœur azobela ezoyebana te. Barein, cancer, bapumo. Mama Irene petit sœur maladi ya makasi ebandi kolia biso mbongo. Okomona petit sœur mwasi kitoko mbinga mwindu, petit sœur akomi chocolat, petit sœur a baby, petit sœur a kondi, toze bate cancer ya ndenge nini. Batia sondo lolo mabe. Batia sondo mama Irene problème mbongo na mbongo mama Irene. Bakotia petit sœur son de katani. Ndambo tike libanda ndambo tike na kati ya nzoto. Mama Irene eza na cousin na biso moko ekota la petite sœur, alimi makambo nzambe mingi mona mama leki na biso lobi yaya. Ndenge maladi ezo kendela pona nini te bokena mon église. Bata poto bazo le bate bazo tinda mbo mais maladi ezo koma kaka grave par rapport ndena ya ki semaine passée na couture au changer. To lukana le nyanzambe. Ndeko na biso na ke ko luka mosani na nzambe moko ye mutayebi. Aye na ye webiso yi mutazobela nyeso azaka na posa libondeli mutabo ya prière azate. Mama Irene mosala nzamba kokota zokote pa na biso petit sœur wa landinga avandaki na porte na bango. Mosala nzamba talie ayebisi leki nanga wana vandi kuna nani. Leki nanga lobi wana grande sœur nanga bi. Tango na koti nzamba lobeli nga mabe pona ya na yo. Ah bon? Ndeti nini oto bondela azalaki nganga te basambili. Ayebisi cousin na biso ke maladi azobela ezaka na kati ya lopango. Bato bazosala mabe bazaka kawana to bonde nzambe nzamba kolakisa biso. Mama Irene 2 jours papa na zonga lobi na ya na biso pona ni ozonyo kolande kono makasi be pona biloka mokili. Pona lopango ya na biso petit sœur nanga atombokela leki na biso avant dernière parce que nga nazali ya oya landi na sima nde mutu azosala makambo boye oya azobela azali avant dernière na biso. Mama Irene ebota polémique bana na ye batomboki na bana petit sœur guerre babunda baboma na bakangi mama na bango ndoki na lopango quartier ningani. Mama Irene petit sœur mobile ne bandi kokende l'église kosambela partout bazokende. Mama Irene petit sœur wa landinga esika ni bakete petit sœur wa landinga. Mama Irene moi swana nyo kwa mina maladi a souffrir partout bazokende problème si problème tina suka baye komona ke petit sœur wa landinga na mwana na ye bakendaki kozwa kisi na kindele babwakela petit sœur maladi po akima lupango atikela bango esika kokenda kufa lokola biso na poto to kipaka penza lopango te misusu baza na tshasa bafutelaka na bango bataka kala mamba lopango te. Petit sœur landinga bi mutatake pandi likoleza avant dernière na biso mutatake pandi koleza biso makasi yango fo ba longola ye po yazwa kimia adondwa na lopango na bana na Mama Irene tala mokili e umela kitete makambo ne bini petit sœur nanga uti kokufa atiki bana misatu. Mama Irene eza choc makasi. Mama Irene na sili mayele na epeso na okende su Congo na yoka na kaka mais esalami na libota nanga Mama Irene pe eza vrai ezali vrai liwa ya petite sœur no sotanga kufi ya na biso leki ala nzinga wa kufi eza leki pa na ye me pa nanga ba mbali baza ba leki mama akoma ko loba ye moko avant de moko azobeta masolo ye moko loko azana mutu so ba tunyo te elo te lupomba ba remarquer quartier ba remarquer Mama Irene pesa conseil mapango eza biloko ya mokili kosomba kotongeza malamu yango biso to bo nzoto na poto to so mapango pona bana na biso nzamba pesa biso bo moya mulai nzamba batela kabiso to la kisaka bana biso nzela nzambe to ebisaka bana biso na poto lopango na sombe eza pona yo moko te eza pona bandeko na yo nyonso nde nazoke musana nazo mbo na sombi lopango appartient bino nyonso ya mwana biso leki na komisa lopango ya mama na papa lokola lopango na ye mbonga ba locataire ye kaka fazwa biso zo kana biso mbonga ba locataire te bango na baona Kinshasa mutako lobelo kwa zate. Mama Irene na ebite kindoki na uti ko perdre petite sœur yango pesa conseil na communauté bandeko na nga likamba mabele la lisa batebele mituna se. Mama Irene na mawa bana petit sœur bazo souffrir na Kinshasa mama na bango azata kufi tata na bango fonctionnaire asala kate mbonga malonge zate. Mama Irene lekyo ala ndinga longoli pena molimo a petit sœur avant dernière na kimia. Mama Irene partout ozokindi makambo ezobima na mwana nende ngazo dévoiler mama mutakendaka na kindele kozwa kisa bwa kele maladi
ezalaki makambo te ka kufa ezalaki ka po akite lupango ya koko bozoloba bien lupango ya koko bino boza na batata na bino yango na mama irani pesa conseil na bandeko toza na poto ezala ya basi ezala ya mibali eza na mibali mingi na poto bakoma kozwa soin ya baniesi na bango a 100% eza buzoba bandeko na bino basi babota bana na baza na batata na bango oui okoyede bango po baza baniesi na yo me bakendaka mpe na famille batata na bango famille tata na bango basalaka eloko te me mokolo libala batata bayaka eloko eza mingi ntango ozolanda ngo za mobali na ndako mobali apreferaka ayede baniesi na ye baneve ne a 100% bakongo me baneve wana na baniesi baza na batata na bango mokolo libala tata na bango komona baneve na baniesi wana soki bazwi vie basungaka mingi batata na bango bien ke babandona mekomaka ko makila mutu aza kaka papa na ngai tomona ngo mingi na batata bakongo batata na so bakongo balingaki mingi bana bandeko na bango basi yango pesa bango teti oza na poto otindeka yana mwasi bilamba bambongo ye bapesa eka bazemi ya bota kaka epono le courage ya kobenga yo soki yo na boti te na mbongo maternité te bongo mutu atiaki ezemi wana po abota bandeko mibali tokeba même biso bandeko basi tokeba ya na bino azobota na lupango na bino bana ebele batata bazalaka te akomi na bana 5-6 ye asalaka te ntango azobota charge epa na yo epuis soki asengi olobi oza nango te asiliki oyo baza bana na yo ntango mpe bakoki mpe kosunga yo kaka yo fo basunganga mpo ani yanga mo bakosunganga te lobi ntango bakozwa vie botuna bato bakutama na makamba eda mingi baniesi baneve basala bambala suka soki boza bokoma oui bolamu zoba quelque part mawa mpe komaka ngambo tokime pa esumasiya lopango eza biloko ya mokili oui ozotonga pambola nzambe otongi te pesa nzambe merci biso mama mutu atikaki lupango me liwa mama papa ntango akufaki tozalaki na kimia mama mutu azali kotia mwa kimia bakonse kokenda mama libote ningana na ndenge mutu mobimba landi mama na nsima ete ya biso rando na famille kitoko te me tozokende église kosambela kobengebe baza te azoswa na paster na bango me mutu azoswa na paster na bango azokende kozwa bakisi po alongola molimo ya petite sœur ne propre mwana mama na ye na papa ne mama Irene liwa leki na nga nakoma traumatisé nakoma kobanga oke Kinshasa nga bi peut-être nga mpe bakolianga po leki wana azalaki leki moko azalaki kobenga poto mingi bakoma koyina ye babi oyo akufi mutu apesaka biso barapport bayinaki ye na Kinshasa mama Irene ti balongoli mwana mwasi wana tiki bana ni misato na mokili pesa conseil na bafamille oui osinga famille ekondaka ekatanaka te nana yebisi bino oyo elongoli na mutu mbakoti na sama beseke ekatanaka nango bafamille towelaka nini ndeko na kala azalaka te nalobaki eloko mingi mobali nanga kala koyi kozala bana nanga kala balobamaka te ya na biso akala lobamaka te ata ya na bino akufa okotikalaka jamais kobete soki oyebi ya na biso akala oyo akufa te oyebi mwana oyebi mobali nanga kala oyo tobotaka na ye akufi te elobamaka nango tokeba tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt conseil na bato bozowela mapangu boza na barando na famille bokima pa Yesu Masiya mwana mitema bato esili ndeko alongoli ndeko na ye propre pa koti na sa mabele mokili ezomona na miso akoma kolobaloba ye moko bakaya bafamille baproblème eza na bato ebele simaliwa papa simaliwa mama baproblème ekoma ntango oyeba oza na famille mo baproblème eza boye ndeko nanga longwa na distraction banda kobondela soki famille ezoluka yo ezokoko te bakitaka na bana balobi nyama makasi soki bazoluka bakanga ye soki bazokoke te babandaka na bana oui bafamille ozomata msomake nga nazokombatre osangeli te mpo na munoko tala vie ya bana est-ce que bana baza bien ndeko nanga keba Jésus-Christ revient bientôt tant eza mauvais tomibatela mpo nzambe alola mpazwa swe na biso makasi ntango ozokende na munoko nga na akongo bololo baosala ngeloko te wi muno makasi mpe bikisaka me asosi yango sikoyo na bapriere kolobaka mpo na sentima te satan aza rise mutu mobimba kiti patiki bana misatu ndeko ya mwasi ya nakoma traumatize amataka babisi ezoke destination na bango te abosanaka makambo ebele akoma lokwa adepase choc keyoka ndenge bakolela ndenge babotela bango moko penza longwe mutu apesi ye maladi eza leki kaka na kati ya libota ezangisa ye kimia ete ya biso ye mbo wana problème na lopango na famille kima pa Yesu Masiya soki mpe moyen ezali tika na yo eza biloko ya mokili bona bino mpe bawumbu te kosoki mpe bakunda lopango na bino na ndeni nakilelo
ba kundo na cimetière keba soko moni famille zo mutu pona mama lopango conseil gratuit tika ba o kutu ba somba kyango ba kufi e bongo bino bo tika nango seko na seko banga nzambe mawana mitema bato esili mama na ko koma satana papa na oya na oleki na ko kipe kozala ndeko moi ça traumatiser pesi conseil na bande nyonso boza na ba problème ya famille bozo yela mapango soko mone komi ko zabino mutu ata ba mama leki ba o menacer bino ata ba tata moi si pona lopango mo quelconque ndeko na ngatika ekufelite kanisa ha mutu asomba kyango akufa bongo ba bazo yela ba kotika la seko na seko combien de ba mama leki ba tata moi si ba botola bana ba yana bango bana baleki na bango biloko lelo basuka wapi est-ce que biloko ngezala est-ce que bazaka kana via malam misusu pesi bakufa banga nzambe tout est vanité nyonso ekotika la nango eza biloko mokili to pesi nzambe merci to zaki juste na conseil ko pesa ba famille o eza na bitumba o baza mélanger to ke ba makasi to kima epa esumasia na kotika bino bongo te bomoni publicité bandi lelo ya mama na biso Titi à votre service na kata Switzerland mama Titi aza muto asara déjà publicité bandaka lepa na biso asalaki non stop via zaki na makambo bele azongeli. Là, nous avons rappelé que Switzerland, maman Titi a na Zurich. On a fait na kata Switzerland, le la mariage, anniversaire, baptême, au Saint-Valentin, journée de la femme, église, sa convention. Vous avez posté la lambe la bino bilo kitoko, benga maman Titi à votre service. Publicité sur le pas la biso numéro benga maman Titi. Na priya bien beaucoup lia kitoko. Nzamba pambola bino pour na patience et na fidélité ndenge kaka na mesana ko yebisa bino. Toza ba pèlerin to ebite nini ko yela biso mokila bato nzambe soki mwana na motazongi na bokonzi na ete tokutani susu lobi pona ko beta masola solo a aubergine ezala raté bongo te Naomi de longues jambes na kati ya Luton bisous bye bye. Oh Elbu ya fai nini moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezobima na GPS bagence ngo bangola lokute leki o biloko ekita na Kinshasa après ki Angola bamiyibi yesolo wana ya lobana Angola no express ezaka na simawo epa Antonio Miala mona mbala telema alika conteneur na biloko na mulai mema ngaka na soba Antonio Miala matako ya to ya Angola no express yango yango va changer et tu quoi Angola Luanda tu connais ça. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala, obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda. Partout où ça lit. Ah oui, hein? Agence Yangoyo, Angola Express. Batindi nga kodi uji pa ya mwana nanga la brim na France. Banya poto boluga te tukanisa ki agence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na nga nyonso yangoyo. Batele nga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko koni 21 jours mwana nanga la bri na tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene na sepeli na kei na bango e na zu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.